il n'y a pas de musique, ça c'est ma maman pendant ça l'avant, où il n'y a pas artiste les faire rigoler. Non, moi auparavant j'étais mon père voudrait que je sois médecin. Médecin, waouh, c'est très bien, mais tu l'as pas fait. Malheureusement mon père a rendu l'âme. Donc oui, avant, donc il n'y avait pas moyen de continuer les études, c'est pour cela. Je suis maintenant chauffeur, je fais ma musique, donc je vois que ça va quoi. Ouais. Ok, il y a père des enfants ou bien comment balader, ma chérie, ma taloana. Eh, il y a une on est occupé, occupé, mais assez occupé, tu es libre. Eh, n'a occupé, mais. Chérie, Royana, donc on se rend à biso. Chérie, Mbouyoka. N'est-ce moi number nanga na ko pesa number ndenga. Changeate, ouais. 081 86 22 748. On se bengi okucha. Bandela. Papier, Elenga Congo. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Belenga Pro. Fidèles internautes de partout vous êtes, salut à vous et bienvenue devant vous, c'est Glody Diasuka, la mignon de la presse. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité d'être tout le temps branché. Na Katelenya Congo va visiter Kanga Masoro partout. Voilà, Glody Diasuka descend sur le terrain et c'est à Koyin, d'Abalobi, la mignonne de Karalobaki. Mon salande boulot na boulot tel Missy Windu qui attaque sans recul jamais totika. Voilà, je suis avec l'artiste Ilunga na kati ya Jet Set ya Frigo là. Je salue Ilunga, bonjour. Bonjour la mignonne. Bonne santé. Santé kitoko. Na mabele na balobi na sentir veut dire Ilunga vanda na ba Y-3 bino mo bozoe bien. Message ni opesa na ba internet tout bazolanda na ba mélomane ya la bonne musique. Te na pesa na bande ngolanga nyonso. Fantik nanga nyonso. Fantik balinga ya ilus. Fantik balinga pe la padre. Fantik balinga pe mouvement na biso donc pesa bango mbote belé. Na fantik balinga pe la mignonne. Pesa bango pe ka wa salama belé. Kitoko makasi. Merci voilà Ilunga. Boni masolo ya Jet Set balobi bo préparer album mais Ilunga yo zara mingi côté danse to ebité masolo chanter maintenant d'imiter mais babi Ilunga beta sono masolo ndeni masolo ya préparation album mezoleka on dit matin de champion d'Afrique ya cheta à lobaki déjà Ilunga sololi Ilunga yembi danger oh ya solo championnat c'est que yo nde wana retard oh ya solo na ebité to simbele ngai na ebité masolo ngo tamboli déjà to nde retard change déjà wana patron nanga champion d'Afrique yembi singa danger boyo ka daka surprise ndekuti na loba bo lingite na loba bo mais boyo baka ya ilusa yembi danger mais yo mo pele to même boza pe na mfwa pe oyemba pe ba charme pe minute moko na souffrance bolingo eleki nona minute ba pesa wana ya shishan ya vient nga le padre mais yanga moko yaka surprise boyo kango donc yanga moko te yeshete na yembi singa nzema mo bimba. Donc merci na vient nga le padre o raisonner nga makamboyo bayiba ya ilus wana raison obi na peso raison ba tutu beba ilunga bina na ye ilunga mais comprendre na que ya ilus pas le danger ba tu ba sepela donc bon c'est là ka na mi orengekyo qu'est-ce que j'avais dit bon comprendre na ne ya ilus yembi ne le padre yembi si ya ilus donc le mouvement la bino pe trop de batu ko kima ko yiba bino batu ba cri ko to lo baté ne tu vas tuner bakri ko lobate na ba animateur ba okena ba cri na bino ne tu viens na ngai à Québec le grand frère de tous les jeunes katangais et Nick Josué Kakoudi epsa ngai Ilunga yo zala on n'est pas les padres ba to okende nde ba incompétent mutako ka bouloté okomola adversaire soye yo okimi mais ngai oya ozala munene ozala mulai ozala nini na donc okuta ya ilus ya ilus balobi ba ya ilus ba bimina ba mouvement pe belé ba pas mo créer ba ya ilus na bango ko loba ni pona oh ya ka succès na ngai na le padres po omuni lo wa bien so ba pirater yo no bo la mignonne bo tai kitoko makamutu kitoko bo shoko bo so petit mo garche pe a pirater yo comment na mabete donc ngaku te sala ngana fiera makas
ne omona mnake ya sheta misaki ngai lelo pe ba photocopie ba oya ngana ko boye bango te ba travailler ndé dire pour ilus de tiki bango de na makambo wana ilus bando bina merci kona minute oyo ilus paloli danger paloli mais en même temps na danse ko zanga te wana identité une démonstration c'est Pelissa vient dans Alain Carré quoi ça la bien illustre comment y a été on veut démontrer biso la première dame de Lausanne merci que Yago Belisha maman la riche ni doit pas parler comme les autres ça vraiment y a illustre pendant la danse quand ndenge zala na démontrer moi chante on a démontré danse moi loketo babi chant na loketo mbala moi ça ra bien bon peut-être simbelenga de la dola ça bien babi musala na boulot na tebele bazawana boulot na ya illustre buka na buka na tie ba petit bazawana belé so ngoni na bina bo fo buka na tie illustre mo mukira ba fanatique noté ba olela mabe batale le boss neto bini ya live boy ba ozwa wapi na ba y-3 beta ba mo le mo ga ya 2 secondes car ba sutuka to bini la ngora ndenga she mabele ga yo ebiga she ngonde sala mais on comprendre ngato sala na je o donc toi couper to boka tili dodo beto bien te sala ne boye ane boye betana ya ilusa te je na ngobie donc ndeza wana ba fantique na biso tout bosela kaka na mi oringie ki qu'est-ce que j'avais dit zoya et puis c'est masana moi balabalo kaka bon balabalo tozao balabalo artiste mannequin ko la pe moi pembeni wala mannequin na pese mbote do ba jeune tout ya balabalo na pese ngo ba mbote tambwe ya loma démonstration ne bat bana ngo posa ilungo tiki biso na posa maloketo wana ça va bien tokei vous comprendre je sabo je sabo to vanda gabo to vanda to yebo to beti lokolo to zongi to koti c'est moi jango ndes gendaka papi ko kote no pas les padres ça le roi négligé yo wana vient ngai ngasiko muni mouvement na biso oui il est pas trop négligé mais je ne pense pas je peux oyebi ke ngana vanda kuna oyebi ngana vanda ka pas les padres mais quartier zande quartier sco familial so vanda kuna babiza pona bana ni balela fa osala bana faire rigola nini ya ilus ya mama nzambe ndeka balobaka tuliso ko lingote peut-être mwana na yo alingisi yo mutu mais je ne pense pas que ya jeta ko linganga te poso linganga te ndeko fo bingana na mouvement na po mouvement na yende patron donc je sais bien vient ngai do muzamba zawa ba vient ngai bazebele ba sepele kuti na yembi po ba ebele ba yebika ilunga binaga la mignonne fo yeba déjà ilunga la paloli déjà ilunga yembi makambo ya studio tika tout ça la maman mike donc je sais kitoko j'ai kitoko donc na sepele na émission yo donc bana mikili bana ninki bozela ilusna na mi orenge ki comprendre ndé ilusa ke makambo ke makambo na panzi kindoki na yembi danger wo comprendre ba monter na sali bo comprendre mna ke oyo mwana le patre mwana champion talaka papa na biso champion d'Afrique voilà il sera trophée lo beyango te yo sepelité champion d'Afrique on a euti wap euti na trophée te champion d'Afrique euti na trophée bo mérité te to chamwa ki songi mke bo mérité te donc selon yo yebisana musicien o baso ba télémusicien na acheta que koyemba nana koyemba ntangelo abando tangela yo ponga pena songi changeate tiela ngana nana koyemba na acheta baze belé tangela ngana natan baze belé ba lettre F faisait belé munu ba F nyo so chikali wana baleki na baleki yesheta zani ali kolo ngamto nzo ibisayo ngamto vanda na kin ngamto na biba F tu ya kin donc ndeza wana yesheta leki bango tu yesheta ko to melisa batu pema donc qui meilleur artiste africain on va passer on a et à Pambate donc à mériter merci patron nga pour na bosma merci vraiment félicitations Belende na primo meilleur artiste africain donc c'est à moi de vous remercier vraiment on s'appelle Makas na fier Makas na patron nga il n'a pas musique ça soit mamso pendant ça l'avant ou y a pas artiste ne fait rigoler non moi auparavant j'étais mon père voudrait que je sois médecin. Médecin? Waouh, c'est très bien, mais tu l'as pas fait. Malheureusement, mon père a rendu l'âme
Donc, oui, avant, donc, il n'y avait pas moyen de continuer les études. C'est pour cela je suis maintenant chauffeur, je fais ma musique. Donc, je vois que ça va quoi. Ça va. Ouais. Ok. Il y a père des enfants ou bien comment balader, ma chérie, taloana. Il y a illusion on est occupé azalaki occupé mais assez occupé ta libre. Na occupé mais chéra royana toko solo na biso. Chéra mbuyo yoka. Nesi mwana mbere na ngai na ko pesa na mbere na ndenga. Changeate, ouais. 081 86 22 748. On se bengi okucha. Bandela plus 243 82 81 81 plus 243 81 86 22 748. Donc mbote na vie na ngai ya edo muzamba base solide ya dada do ba base tu ya chete na mikili na pesa bino mbote ser na ngai Ariette Mbombo monika na quartier moi le papa moi Nike moi Y moi 3 donc système ka ya chete masolo ezalaka likolo bani donc na pesa bandeko na ngai tu ya balabala oyo bana tuni sokoza na bana te bana ba na bango to presete petit bakoya apeti bakoya to presete ba petit bakoya biso na ba tala to na kini to bunda na nujezala mais bana bakoya mais bana na mito bana na baate ndenge na ordre na vérité subalo bilunga za divorce ilunga utamboka eskizenga terme wa mboka tie bongo te oui oui bité batu ba utende basala makambo na kini na capitale oui ngana ko boya ngotinga za mwana mujimai muluba qui se respecte muluba un tatou lekia mwana ya chichi que son âme repose en paix na ngai koko na biso au donc koko na biso to tika biso to na de malgré to so la boy mais makileve na Tshisekedi yeoyo ilunga talaka kombo na boyo na ko fula nanga kingani mena ndimaka kombo mboka ilunga bien sûr prénoté kombo langa za ale mena lingana ba ale yale balimba za ngo belé coïncide na Alain Carré vient na Alain Carré na kata wana jogo makasi ouais Alain Carré je le salue en passant wana jogo na biso ya mazembe malgré kenda mais à ça c'est vraiment bien vraiment na trésor pour tout na bosanité do ba fantique ya les padres mouvement na biso donc tozana biso na di guerre bozela kaka les padres vous avez les padres parle la peuple les padres mon bête la biso no mwelo mo minute moko na souffrance bolingo eleki 90 minutes ba pesa na football ateba bakisi 30 minutes à prolongation. N'y a pas match, Manixe Chimpuki. Mongongo nanga bimisi son ya kakeka. Mongongo nanga bimisi mingi. Moteme inda kina evaporation ya basusino. Shokele kinga makasi. Shokele kinga makasi. Je me disais 25 ans, combien t'es langa epanayo. Lelo na komo na ba parcelle familiale ba commencer kangai tala passion comme singai koka moi wa ba vi voix kitoko wapi na sepeli troya ilu bana ya cheta musala kaka do makasi kana musala ko yemba ko bina do bulo na biso ngo na la mignon yabi kana ozo sous prochainement to robeta pela masoto c'est l'annonce album e banda ngai donc album e bima masole revendre bientôt rapé ba chana o biso mo beto chaba point kitoko oyo kango kindoki wana na zongi munika ndena zongi ba mbushimai na zongi na mbushimai na bendi to be sikuto beta ngonde nini ya sheta bandi do mutu okochenga yi bofungola matobo yoka mutu okochenga iza ya sheta ayembisinga na kimkolo moko boy donc je pense pas que leader moko boy ya yembisanga boy te do na beji ba yo moko diska ebima na bona ngolo baba lobaka soki ndeni nini diska ebima muni ba nga comprendre je ndenda ke eli tela champion d'Afrique kitoko bibino na bino bolingana ka te vrai ou faux bon place tout muni place tout ba toza c'est tout ba garçon place tout ba fille na ba garçon père place tout ba garçon bazali ezana mtu so na comportement na ye ezana mtu so ya boye musolinga ka boye te musolinga boye te ba respecta yo ngana doye ngana ayant droit ayant droit pina mwana acheta supporta mabe malamu bolamu tout nga supporta na nga yango mais ezana batu na kosola na bango lokola ba gigola masala nga jeni ya repo
Mao Chechum petit nanga shiki ndega salinga na bunga me petit sa zongi de mouvement na ye azalaka patient mouvement na ye et mouvement na ye mouvement papa na ye Hervé azalaka calme do makambo to eza bien nyos neti ekola yoti bam suba ko yasima boy ko solo pena bango tanga respect po banga ba peyo ekola biso to mouvement to bundeli yango lelo eza boye ya pona effort ya cheta ne faut pas biso petit na ye o comprendre nako solo nanga na digi plus nako solo nanga bato mususu me petit mususu nako solo na bango te selon nga pona ni bo mouvement moko toza mouvement moko mais to ndenge moko te na ndeni ya ilus tala trop bon trop cuillon ne balobaka trop bon trop cuillon trop bon trop cuillon nako solo n'importe qui jamais mais faut que solo nanga na mutu nanga Nico Ademe Nico Ademe te o bino boyebi wana te Nico Matumuna o tambolaka na ye donc j'ai ça bongo. Merci, c'en est fini. J'avais réussi. Ilunga artiste. Na Katia G7 il a fait rigoler Hervé. Merci aussi. Si nous Ilunga que nous prochainement na CPL Makas. Merci vraiment la mignonne. Donc j'ai qui Umela Makas émission qui toko Narate Elengia Congo. Elengia Congo donc bolanda kande surtout Elengia Congo. Merci. Information si rezandeona. Kitoko. Merci beaucoup à mon vieux Serge Palmi, papa na Palmi Junior. Merci à maman Godengo, merci à Sheila Mboui, merci à ma maman Antobela, maman Étoile, Ritz Kilolo Motema Moriak Bella, partenaire officiel ya Elengia Congo ba umela bozala. Merci Kuyago Belisha maman la Rijandi Luwawa. Merci à vous, merci à Trixan Congolo na États-Unis. To salara raninge to yokanaki. Ce que mission CP Sibino boloba merci. Na Nicolas Sombia derrière la caméra balobi azalra toujours pemé na mère. Merci à Trosim Belenga Pro le serveur moteur balobi Trosim Belenga Pro umela zala parce que yo honorangai na loba sunini papa na bana ora caméra to suki wana. Merci à vous, je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Belenga Pro.